ila kaka pana ulanda babisite ya kaka moko elengi kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mukekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur po bulanta ka bomoko ya mboka ila bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka bomoko ya mboka elengi kano. Internaute Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Chers internautes de 3W, nous sommes sur l'avenue Miningulu. Awane to mato panza nteke to panza masolo ndeka to lebisaka bino ndeka to panza nzela biso ane boulot. En tout cas pena ba faire oya ujana oyo elobe bi trop. Ba balobe faire ujana trop. Biso to bete la ngosete et puis to tambusa ba micro na biso pardon bon la bino mo ndenge affaire ngo ezo régner ba bengo affaire ujana mikolo yo babi et puis mikolo système application Touma soutien voilà ba 11 ans ba 12 ans nde ba benga application Touma soutien za nini application Touma soutien zali bana oyo ba tambola mabele polele note 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Mbote papa. Te kotala yo toza moi point de vue na yo concernant bandeko ba benga ba ujana ba benga ba musu ba léopard na ebité mais ka ko éclaircir biso ba ujana baza ba nani ba léopard pe baza ba nani. Bon ba ujana eza bana oyo bazo kola bazo lata ba soutien te. Atambola bongo kaka pamba bulia donc sans soutien la mba pamba yamba benga ba ujana bano ba tambola nengo wana et puis ba oh donc tant ba bongo la bolenge nyonso ba papa bazolanda banani bazolanda kasi ti ba papa mikolo ba linga mo bana na bikiana ba ujana na ba lata bilamba sans soutien ba tambola bongo na ba lata bilamba mikuse donc musu tu bodi a pamba ko ayatine bodi a pamba atambola sana l'aise yango ba ba balio pa ba ujana bana ndi ba. Merci pena na ndungu ya mbibiso o meki ko éclaircir bandeko ba ujana baza banani ba léopard pe baza nani moi conseil kasi na ba ujana ngo ba olanda yo to na ba mama o ebi ba tiaka banzela ba telisa ba suki pour la lutte contre la vieillesse moi message to conseil ko pesa bango. Bon la mama o bazo tia bazo kata ba suki ba tia ba sinya na banzela na ba suki ba kima kiboje mpo ba linga ba mikie batika age se pusani sala age nao so age ya mukie osali ya mukie so ende pusani ba sala ba age na bango nekla yolo baze belé ba mama ba kuma ba koko mais awala ta kola kati suki atiendela donc bien te so baba tika makambo na batiki la sengi na makambo nango pona ba ujana en tout cas batika nga pona prophète ba sula bando kangata bango po eza bien na ba léopard wala te lamba mabie do amo elamba kutala ti sans sous-vêtement tambo na à l'aise batika batata ba soda ba bando kanga ba pona ba biema wana. Merci vraiment. Mbote ndeko on se présenter ngandeko Doris bongo yo ngai ndeko Gi Mukaba ndeko Gi to kuta awa ovandi limse pour na dérangement to lingaka to solano muketo ba affaire ujana les affaires nini affaire ujana les affaires ya bana o babi mikolo bana ba 12 ans 13 ans 14 ans bana bana mabe makasi baza bana mo baye ko panja mabala baye bana mo baye ko babakisi to ya niyo ya kindumba na RDC baza bana moko boy bana o na ke bata ba soutien te bana mo bazo tema mboka eziki na vitesse mingi évolution balingi baza à la page ba mususu balobi ba comme la vitesse Android ba comme ko télécharger ce qui application Touma soutien. Oui, yango ya tobi ke ba sa bon point ke ba tirer ba parents ba tout ba mikolo ba bana mo ba comme ko linga ke ba bima na ba to ali en âge et ce ke ba ko na bango ba ke moi na 16 ans to 12 ans a to bima na pour 60 65 ans pour que asa na Android pour que acha kabelo pour la ni oui omoni baba mo ke on ke ba ta soutien te donc on ke affaire ni Touma soutien
Woni. Moi conseil quand na bana ngo ba sa ba makambo na ilo nyoko lo ba bon lo quoi conseil. Oui, conseil là qui est qui est l'eau pesali. Le lot baby qui est basé na âge à 12 à 13 ans. Bon ça dit on qui est temps comme 25 à 26 ans soit bon andeni. Le lot bateau bimana na papa o 65 ans 50 ans. C'est bien. Est-ce que c'est ma signé en basé ko tira na kati na bango. Il faut se battre qui est tant le lobby ma besoité et comme ma problème était bando qui on va veiller dans l'église il faut voir qui a préparé à venir déjà et tant qui est basé déjà à jour sauf qui va continuer car bon oui bon moi voilà comme malheur malédiction sans savoir qui est moi de 13 ans autour même pas 65 ans vous prenez qui est aux Android prenez qui est aux na kabelo à la page il y a moi qui est bomba ni belé. Merci Ndeko. Merci papa. Mote Ndeko. Ah mote papa journaliste. Ngai Ndeko Doris Bongo yu. Ngai Symphorien Lubanza. Papa Symphorien na sepeli komona yo to solana yo. Mais papa Symphorien babi mikolo na Kishasa makambo ezo bima ba benga ba Ndeko basi to ba Ndeko bana ba ujana. Ujana cela veut dire quoi? Bon, système moko to ko connaître na Kinshasa ces derniers temps et là teli basi et surtout ba fillette. Oh, babandi na ba âge ya puberté et 11 ans 12 ans 13 ans et ainsi de suite et là teli moko donc impossible oyo ça la sentiment même na miso ba parents même na miso ya batu bo mais ça système oyo ba mona ko ke gagne pain basa la bongo moi papa mo ba kokoya et pas na ye azana moi catch a ko soutenir ye na ba minerval tout ça bilo mo bongo suite ya crise mais babi ba comment télécharger application ba benga mikolo tumba soutien comme application ya bana cela veut dire quoi donc eza système moko boye moi na moi ça ko la tane lamba a che sous-vêtement na cité oh ouais je vous dis je vous assure même soutien boye akola tapé atiki bongo ya ba benga télécharger application ce qui tumba soutien donc c'est ça o bino bozo kawana eza ba réalité auto sibir na Kinshasa sont des réalités za manka moko te que non ya koyoka to ya koyoka eza ba réalité auto soyoka moi conseil pour la bana ngo ba sa ba biloko ndengwana 11 ans 12 ans mais moi conseil ka pour ba petit ngo ba sa ba bon conseil ya makasi eza nini suite à la pauvreté nde moto créer ba makamutu conseil ezaka ke tozo benda bana basi na biso matoyi ya mikio tozala bango mais to comprendre que non ce qui makambo wana comme généralisé c'est suite à la pauvreté donc c'est ça en un mot. Merci Ndeko. Merci monsieur le journaliste. Boboko ya Mboka. Boboko ya Mboka. 3W. Chers internautes de 3W, nous sommes sur l'avenue Miningulu. Awane to evma to panza nteke to panza masolo ndeka to lebisaka bino ndeka to panza nzela biso ane boulot en tout cas pena ba faire oya ujana oyo elobe bipe trop ba balobe faire ujana trop biso to betela ngo sete et puis to tambusa ba micro na biso pardon bon la bino mo ndenge affaire ngo ezo régner ba bengo affaire ujana mikolo yo babi et puis mikolo système application tout ma soutien. Voilà ba 11 ans, ba 12 ans, nde ba benga application Tumba soutien. Application Tumba soutien za nini? Application Tumba soutien zali bana oyo ba otambola mabele polele. Toloba te. Et puis on ba benga système application Tumba soutien. Ba petit mabele polele et puis ba âge nini? 11 ans, 12 ans. Et puis, le monde système application Tumba soutien, bah tcheli bango benga bango pe sunini ujana bana poto. Kishasa ba mona oyo makambo ezande awa. Ora papa molera la arriva là ba kill makambo ezarande awa. Ba pecho ya 12 ans, 11 ans, 13 ans. Ba olinga ba papa ya ba 60, ba 70 ba obima pe na bango. Biso bomoko ya mboka ndeka ngala kata ngola mukuse BMK toloba te nabi ke bolanda ba interview belé to tambusa micro boyo ka ba mama ba noko ba ya ba koloba bino mona bano ba ujana oyo ne ba panza ba mabala na Kishasa bana poto bozwa idée te 11 ans mais olinga tata moko baza na 60 et puis net le samedi boye dégâts na fomi ya rosakanate dégâts na fomi rosakanate papier faux zonga plein de tambo rappel mon muketo kitara ba mon rappel minimungulu ngo ba mon minimungulu ngo ça bien bano ndozo mona boye ba to panza mabala kandi na lobaki 12 ans 13 ans 11 ans
babenga bango ujana et puis basali bango application ya tumba soutien nde na lobaki tumba soutien mona bana baotambola mabele polele biso presto lobate bino bota bana babilora boy babilora bena la musakabila le père anika bano fimbu tina lifobo et puis parents moko boye ayebisi biso lobi ke no ah bango to gangeli bango ayo kote poso gangele conjonctique zono mabe o pese mbongo o lesa te o pese pe mbongo te yango ba benga baba ujana normalement so to zongi na sima totali pena bien ujana wana ezali école de foot ba formaka bana mais le to ga surpris quand on a ça bolamu ki bomoni makambu to lamuka to mona makambu ujana comme ko former ba ndumba ba petit ba 11 ans 12 ans, 13 ans, 14 ans, et vitesse de la technologie, tina bana ba Kinois, tina bana ba Congolais, vitesse de la technologie, à son Android, à la WhatsApp, Messenger, Facebook, quand tout le bakaka, il y a un petit homme à Ujana, ba bima, petit lingi classe, dans la 6e primaire, ma bête rana papa 60 ans. Na autant bousa micro, bon mon abino mo ne ba Congolais, ba Kinois en général, ba loba. Mazara égoïste, c'était na profiter pe na pesa non mbote na ngala ve na nga Juna Muna ve na nga za Afrique du Sud on a pêché mbote mère qui jalik na pêché pe mbote na pêché mon boss Patrick Bomo depuis Suède na pêché mbote Canada mo malabo sente États-Unis ba tutu bolinganga na pêché bino mbote maintenant na pe bino kaka ah le to tambola ki pe na masola ujana bana ya 11 à 12 cela veut dire bali ba comme na cour de grand ba on regrette ko ndenge nzamba sala ki abima mwana mukie ana 11 ans malika makambo bato 25 ans 30 ans 35 ans siko tolo bato ata bino mokoma so mabe na ngai ala wapi tant na lobaka vérité boy mabe na ngai ala wapi ba Kinois papa moko azo regretta bibano yo même si kutu olobi o pese conseil ayoka tie po conjoncture mboka eza mabe ayoka te conseil ni opese tous les mots les mains 2 personnes moko benanu hein et tout que na ba mikolo penate tous ce que les mains 2 personnes bana kaka bango moko génération na ujana ba bazala makambo ate 2 personnes kaka boko na ndenge ba loba et puis tozonga to continuer bino internaute www.boboko-ya-mboka 3W Mbotende. Oui, bonjour. Théotalo Awa, donc Solano Mouké concernant l'affaire auto qui est René Kishasa Awa. Est-ce que vous êtes d'accord tout cela? Pas de problème, tout ça sur la biso. Bon, moi, comme Awa, par rapport à l'affaire auto qui est René, affaire Oudjana. Ah, affaire Oudjana, c'est les anines. Bon, selon l'affaire Oudjana, il y a une petite fillette sur la Sika, bana ba 12 ans, 11 ans. Ndé ba osa ba limi makambo lokwa ya mikolo ko sa makambo lokwa ba grande fille lokwa ba yaya ba 30 ans ba 25 ans ndé ba ngwana ba benga ba Oudjana. C'est-à-dire bah comme qu'on se sentir pardon que nous ba commis ba coquille déjà. Oui, bah ça se sentir quoi ba commis da ba grande fille. Kutu bazo benga ba o ba ko sa makambo na bango wana ba ancien de sayo ba sala kala ba yaya mo ba sala déjà kala. Oh disons ba pesi mo pe na kombo. Ba pesa bango ba kombo. Ba ben on est banani. Ba ancien de sayo ba léopard dans ba kombo mo be patati patata ba pesi ba yayo ba ko sa makambo bango bazo sala. Mais conseil par rapport à bandeko ba benga ba Oudjana on a conseil ko pesa bango ponga bi Oudjana on est école de foot non. Oudjana est école de foot le commis école de former ndeto kara bandumba siko conseil nyoko pesa bandeko wana Oudjana wana ba benga ba Oudjana bana ba 11 ans 12 ans 13 ans ba bouleverser ba mabala batu conseil na ko pesa bango ko pesa bango ka ke makamwa ba osa les âge na bango te batika âge na bango eza âge ya bano fo batanga ba parents na bango batangisa bango eza âge ya ba mikolo te ko sa ba kindumbana eza bien te eza ko bebisa avenir na ye ko lata mabe donc eza makamwa be bien te au mona mwana 11 ans et là teli donc ezo simbaka te mwana 11 ans sa makamwa be o ya âge na été conseil na ko pesa bango batika makamwa wana eza bien te bala de la classe. Merci. Mbotende. Mbote papa. On s'est présenté comme on nani. Comme on a Mishka. Yo Mishka ngandeko Doris. Ndeko Mishka nalingaki na yeba nalinga solono ka muke concernant bandeko baleki na bina basi to benga pe bana. Ba benga ba mikolo yo ba Oudjana. Oudjana cela veut dire quoi Oudjana?
Bon, selon Yinde Naebi Oudjana, Oudjana eza ba fillette au bazoko là-bas na ba 12 ans, 11 ans, 13 ans, 14 ans, mona koza na bande de l'école mais au sala ba makambo yo. O ba maman na biso ba bandaka ko sala. Ya onde bango bazo sala, mona muke mona 14 ans, mana tata 60 ans, mona 15 ans, mona 15 ans, obi mana ba tata 30 ans. Ba makamoko ke obiso ba yana ba to ko sate ba ba komi osala ngo ba tsa ba trouble na ba foya batu na ba mabala batu ba ngona ba benga ba Oudjana net ba comment là ta ba bilamba ba benga ba télécharger ba application Tumba Soutien mona fillette mona 12 ans 13 ans au pindelo mo za très capital donc et comme application Tumba Soutien mona 12 ans 13 ans azamu moko akoki kosala makambo ekoki na age na ye mais osala makambo oyo eza au-delà ya age na ye na miso ya batu na miso ya bamibali alati mwa senge moko ya basinga mikie edesine mabele nyonso ekangi ye mabele c'est pas bon yango wana baobenga bango ba Oudjana oyo nga nayebi yango wana bongo bango babenga ba léopard toki su bamosusu babimi oyo ba léopard mpo nga nayebi léopard eza ya biso ya football bien nyama moko nyama léopard biso tu toyebi me babimi mikolo mpe ba léopard babimi. Bon, ba léopard wana so babenga ba léopard za bano babimi lelo babenga ba yaya na biso ke baza ba léopard basalela batonga lingwele ba chien de sayo basala sala déjà kala ba inspira et comme que tant na bango batikela bango yango babenga ba chien de sayo conseil mukiaka na bandeko na basala biloko bongo fale batanga na ba komi na bango kaka ba Oudjana oboye na boye moi conseil na baleki na bino wana ba yemikolo. Bon, pour nous conseiller na kopesa ke na linga ina koki koloba kaka ke mwana mwasi azali awa bengami 12 ans 13 ans 14 ans tanga na nous classe avenir eza mulai ozoka na vie esilaka te ba mama na biso babanda vie batika vie bakoko na biso na bakokolo na biso batika vie esilaka te batanga na nous classe temps eza na il faut batanga basala makambo esengeli ke koki kosepelisa bato et non ke ezopesa bato kanda na ezobebisa mabala bato o bango nde bazosa onga kokaki oloba conseil na koki opesa bango ka yango wana. Merci Ndoko Mishka. Merci. Notre www Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. www. Il mo bocho landa pena botala. Ba wana la sibino sko, mani ba génération to la sabino wana. Bana wana ka ba Oudjana ba benga ba Oudjana nde bango wana. Génération la ka ba moni wana. Kolanda ona a télé sisuki te mais zo siko ona moni alatika la man noir wana sko génération onde yango wana sko mabena ngela wapi boko melanga bolo bebele mabena ngeza wapi na yebaki Oudjana ezali école de foot ba formaka banani ba joueur mais pour le moment nenga la bino to beta masolo be nde bolo ba ngalo ba trop na sara boye mabena ngeza wapi Oudjana ba former bandumba mama bonde machanga retournant le bilimo otala nenga na balancer ka moi image wana j'espère que vous moi idée bano zo ka ba 11 ans 12 ans 13 ans oh bazo sala ba mère boye donc bana wana application ba télécharger mikolo pa bana ezani application Tumba Soutien donc ba tambola mabele polele so bokanga je ma fou na kota la lemba na obima. Ba petit ba tama l'application ya Tumba Soutien ce que Tumba Soutien ma belle épolele mutakala lisusu ce que père mobo ya 60 ans a moni petit en nengo wana abikata père abiksa abiksa ta na ba mo mingi te boza suma image na balancer suma élément mobo ya mukie boko na ndenge ba mama ba loba ndi ba mama ba sola par rapport à caractère ya bana ba tanto yeba ba mama na biso kala ba mama ngebi ba mama nanyo mama bipendu toyebaka ba mama tala mwana ba mama mbili ya belle ba biloko ezakate ba mama Pauline momo bazalaka ba mama lor toyebaka bango ba mère ba mama bazebele ba mama na kotanga ba mama bele ba mama kijali toyebaka bango basaka ba maramba boyete ba petit ba bimi ba mbeya kosakana te tozo mo interview ka ndenge mama zo solo na kene na tina kata résidence na parler na e to betina mama solo tozo na mo image wana et puis tous les gars. Notre www Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. www. Vene na ibisa bino kaka. Awa ne makamba boye zalaka, makamba boye tambolaka. Mais le to kitina micro na biso pamba te biso soki toye bosira likambo ezali.
ne comme ka système ya mikolo yo balobi ba faire ebotami ebele na Kinshasa ndeka ngamu na memela bino basango na memi lisu musu ya sika balobi mikolo yo affaire ujana na Kinshasa na affaire Léopard ezo régner makasi yango moni babimisi ngai pa boss na nga Patrick Momo boss mon boss on la longola rapina na chaka écart parmi ba boss mosusu ya kenda poto tongo ba petit balia kitoko biso yo affaire ujana ezo régner na Kinshasa et comme ka mikolo yo oh wala ba ujana wala koto ba Léopard siko lelo to solana mama toyeba makambo nini o toyoka na Kinshasa ezo régner parce que natanga ba mama toyebi te natanga ba mama ngebi natanga ba mama bipendu ba mama nanyoyo ba mama waso toyebi te makambo so ke zalaka mais lelo na minute toyoka affaire ujana balobi ke ba petit bazo tambola kaka boye ba ujana ngo bazana ba banda ba 13 ans soit na ba 17 ans ba Léopard nde oyebi kaka ba Léopard rara ba fongama déjà j'ai déjà mso talibo mami balé mami satu mais to solana maman pour te comprendre affaire ujana na affaire Léopard et puis expliquer biso na tango na bango ya kala so makamba bongo pe ezalaka na profiter na ponga za égoïste était na profiter na pesa vie na nga wasala mikolo na zala boni mo mona kaka vie na nga juma muna na kacha Afrique du Sud mokonza bana mombele na Cape Town wana yene mtamu tasimba masolo wana ya Cape Town so Cape Town changa na mutunda mokonza mombele azali vie na nga juma muna mokonza Cape Town maman vraiment za égoïste était na osola na yo bonjour maman bonjour mwana maman na ko tala yo pona affaire mo zo réunir na mboka na biso babi ke no ba ujana ba botami ba Léopard ba botami maman na yebite est-ce que na tango na bino pe bondo ka ba mwana ba ujana ba Léopard na tango na bino pe zalaka bondo ka ngote parce que na Léopard to bande ko to bi ka za nyama mais na ndenge ke yo lobi komi ko régner na bato en tout cas bande ko ka ngote bona osenga bo mekana nuko ko éclaircir moi muke na ndenge eza nini bakombo wana. Merci maman vraiment la ndenge au pesi biso ozongisi maloba su na mboka na biso maman balobi boyi na Kinshasa affaire ebotami affaire Léopard affaire ujana eza boyi balobi ujana eza ba mineur o ba bimi mikolo yo ba otambola tolo polele c'est-à-dire d'autres termes, excusez-moi, d'autres termes, babi bazana bilamba, mais bazana tolo na bango ya bilenge basi polele. Ba tambla nunga et puis bana na babi ba banga makambu te ba signer même on a 70 à signer yo. Aroza papa batu ya 80, 50, 60, 30 kutu même, mais ya 14 ans, 15 ans. Babaki sel bango lizusu mbeyambi ya likolo. Ba comportement wana nde bandeko basi to bana na biso to bota mikolo yo ba komi nango na ebite bino na tango wana bino bozalaka na ebite makamba boye pezaka ko régner makasi yango bazwi po abito copier ka ya kala na ebite kala bino pe alaki boye. Merci moi nanga pona ndeko zongisi susu malbe pananga vraiment eza passe omeke na tango na biso makambo wana ezalaki te na kasomo na tango na biso ezalaki wana lelo mwana mwasi tongo oza kokola ata oza na 10 ans soko moni ezalaki na papa mosu akoyaba akoti na lopango alobi oh mwasi na nga donc obandi kolela to batono lelili ni papa na binga aza mwasi na ye ozoyoka ngo somo na tango na biso tozokola omonto tozalaki lelo omoni barobe oyo maputa ezongi bajeune fille bakomi kolata biso tokolaki ndenge wana donc mama kosomba bapiese atongeli yo robe wana ti eleki genou tozomona robe ti awa na kingo do etolo na yo ekomonana te mipende na yo ekomonana te alobi mpe na époque na bino meme nisinga soutien pambe ekomonana te ekomonana te okomona yango toyeba teke moto alati soutien ya ndenge nini pozo mo ape babila mango pe bemi ya ba transparent oyo to moni pe zalaka pété mais maman niveau to moni na Kinshasa komi bana na ebité ozomona abimi na ndako na bango kama chip awa robi koto to bate mipende nyonso libanda yango babenga bomba ujana kulu bakotisi kuluna na ba foyer ya kosana te et puis mwana muto na 14 ans
12 ans, 13 ans, 17 ans. Surtout comme na 15 ans, bazana rise moko ya diabolo. Ceux qui babimi bazo bot la ba bala batu. Na habite maman, est-ce que conseil ni noko pesa na moi bano yo o to benga lelo soit disait ba ujana ponga sans effet boko kangate. Fait les choses boko kangate. Moi conseil pour na bano ba benga ba ujana mikolo yo. Ba caractère ba sala abimi na ndako mwana mena libanda mama. Bon, eza moi passe. Eza moi passe yo lobby ngapela sina mona. Ngala mona ki wapi kutu na porte église. Le mutu aya uti na ndako taka mwa kilote yango metanga komi na porte ko te église azuli puta lati tanga ko bima alati abimi sokozo mona bana wana bazo fingisa lokwa ba para minga atanga pe na sina loba wanzela est-ce que ta ko mona abimaki na ndako ba mona ki ete zoka nde bakoma kokosa biso azumo eloko na muke wana yo lobi wana mwa kilote wana kilote de chambre wana atlase ala zuto roba mulaito jipe atie likolo tanga okome pa kamara na ye moko boya la zuale oyo ataki likolo agombe apesi ye ya tikali na wana abimi me babimaka nango na ndako te en tout cas vraiment nzambe alimbisanga mpona bandeko banga biongo baboti oyo bamonaka bana oyo te me nzoka nde baboti bamonaka yango te bakosaka biso baboti bongo nazokonseye na bana wana lomo libala eza te ke mipende na yo emonana libala eza te ke olati soutien te mpo bamona ke mabele na yo etelemi te libala eza ezaleli tango soto banaye kobala ozomona na quartier boye tozalaki bafamille ozomona esu na ngambo kuna na 20 tango amonaka nga awa na 18 bana na nga baza na ezaleli moko ya kitoko biso mpe baparent toza mpe na ezaleli moko ya kitoko alobi te nga lokola naza na bana na nga mibali awa defo bakota na famille wana aye kopona aye kosoya bala kutu bayebi te asoyola le kuna mpe bandi koloba na mwana mobali ndenge eza wana yo okozwa mwasi kaka kuna okozwa mwasi libanda te awa penga pele bando bala mwana nga mwasi pona moni bizeli pe wana eza malamu ya famille wana bi ndenge eza wana yebaka ifo sala kama moko ya malamu yo ndengona basi bazweli esika basi nazweli libala donc comment ga papa ka ndenge wana toye kofungola bana bakoyeba ezalaka boye te ezalaka ke lelo ke ba ke otika yo te ya wana zo senga na bana wana pe ezape loko moko tozoloba lelo na foti pe ya bana na foti pe ya mokila ngo ndenge baby modernisation ye Facebook moi mama na mboka ngo pe bato bazokamba biso bato moko kako bazokabaza bato ba science banene bazosepela na ndenge wana ti ye moni bakangaka so bakosi neti ka mwa boye so moni jipa mukosi to kagebe bakangaka te tozokenda ba victoire so bazoleka ba soda bango na batelemi eloko moko te bazotika bango eza lesalesi bango bazose bango pe bangola ka bakonzo pe bazozo pe ka bana biso ngo ya ba 12 wana 13 mona tata mukolo libande komela zomona bata 12 lo banene nazala mbongo na ngai lo banene so lo bina ngala kofunda ngala yebani ko yebana na nini ba député na ba généraux na bananis en tout cas ils en est passé là au conseiller mboka na biso eza mboka moko oyo bengaka ngo toza de authentique des mboka moko de kibana na biso bazalaka malamu ya basi bato bazoyaka te biso tozokola zoka kaka moto azouta Brazza ekobala mwasi na Zaire moto auti Angola kuna ekobala mwasi apo bandomona basi na biso de Maputa barobi tina se mais lelo oyo dozomona yo moko komikela soni na leopard wana bamipesi wana ngana kosenga so ba constellation baza na kati ya makambo wana te bamana kokataka bango bilambango na balabala te batie maboye bakati ngana sina mwana ngo na kauka na tuka na kumisaki bana kauka to bonoke de beta nzango na 20 mai moi masola vraiment de transparent la ba wololi aningalo ba msa ya beti e pat bakata ela mbaka na 20 mai wana de na banga bien tout cas so ezaka ba quartier espèce la kaboto ba commune nyoso to eza malamu poza kitoko te eza ko samusela nso biso ba mama tango ata moi maso za na 12 yo sali ndenge wana nga mama ko ata lati bilamba na pe la valeur te panzo to nanga yango bazomona ngo pa na yo mwana 12 wana yango to ka bana sengi na ba conseiller biso ba bunda na likambo wana maman Kijalik depuis France la grande dame il est vraiment à la kitoko maman Pauline Momo depuis Suède par la kitoko on des exemples à suivre le gars maman la biso ba ucholo ba grande dame babalaka
mutu amoni ka degré ya comportement caractère ya bien baye ba solliciter ba bali lelo mama yeyo aboti azwi ba koko asali pe foine pourquoi pas bino bozo si ça mi peine de valeur bota musonga be wenze bozi ba komo mu mibambi bambe bamusu to bato bate ba ujana bamususu babakisi baliopa wana ndozoka babenga ba ancien de sayo o vena ngai juma muna de pa publicité ba petit keba ba ancien de sayo jibempe na fongola biso ba ancien de sayo biso tout oyebi yango papa Mbappé a betela c'était ba dans la vie tilela kenda tika biso mais li solo to idée wana lobaka tozana ka toujours yo muto olanda biso zope par na yo awa tozana France ité tozana Italie té Amérique té wapi té Canada té a Congo retour à l'authenticité mboka la mboka ezana makambo nango mboka la mboka ezana ba kontina ngo mboka la mboka ezana biema nango ezana kolia nango ba makambo nango. Est-ce que le maman ndenge banda obala bino pe ba ye ba solliciter mutu ba bali yo est-ce que na tango na biso lelo est-ce ba ko solliciter pena mwana pena mutu abimi apeka ko baila mutu moi si na ngambo kuna na CP na mwana na bala est-ce que lelo sala makalisu ba doango bon te na ebité moni mboka za munene mais na ndimi na ebiki msupe sala maka mais na lelo na ebiki sala maka mingi na ndenge ya bango kuna likolo basala bambongo na bango tango aza député aza ministre aza boya tala bien okotaka na famille babani bango na bango mais eza susu na ndenge ya ko ndenge biso ezalaki te to mona ne comportement na quartier ndenge to vandi ay famille wana ay famille moko bien famille wana mais lelo dayebi na ko koza lango ezaka bango na bango mona te ko so babelani ka bango na bango bakozi biso bato asete po mongo kene musika te ya wana ngana bakisa pe lisusu to pesi mabe to lobi mabe ya bana biso mais ezape na ba mama mususu ozomona azana 50 ans ana 55 ans mais elatele ba mama mususu na ba mbembe différence ya au moins maman kata suki atienzela mama mukolo lutte contre la vieille bongo soko tali koli alati mama oye kangiye elamba kutokotala te pona nini siko mama nozomona ye wana azana mwa mbongo na yeso ka zwaka ngo wapi mais azolinga siko ba jeune azolinga garçon ya 17 ans garçon ya 18 ans de na conseil pe na ba mama wana bango pe batika mama tango koli to boyi te soko kolata pantalon loka pe bozongisa pantalon mobuta boyaka bozongisa eta pantalon lo etiki nzoto moi chemise na yo pe moi mulai evandi pe eza mabete eza kitoko mais ba mama pe na conseil batika awa boya konuna nde na quartier na ngana yolo bazebele tangu tuto akibana mike na moyo kutunga la bali na boti na kutaka ba mama na lelo na moyo akati suki atienzela azakaka mais longi na yenza mpe lobi na kozongisa longi na yena bolenge te ekokola kaka moye wapi ba mama oyo bosalaka boye bozwaka pe part na bino nde wana toyebake baliopard nde bino wana okomi mobange suki ekomi pembe yo wana otikaka te zwa teinture omamiki na mutu ozongi no jeune babiloko ya boye to batoloba te siko mabe na biso bomoko ya mboka na chederis eza wapi ozwaka mbongo soki wapi soki odebrouillaka yango ndenge nini soki batindelaka soki otekaka wapi bana bato ba 18 ans baleka te baujana na bakola yo mpe na kola mais nakozala pena franche nakozala pena clair transparent pena ndenge tolobaka pena nakotambwisa mpe bamicro boyoka bainterview ya bato balobela par rapport à bacaractère ya bandeko na biso babenga lelo baujana mpo ujana toyebaki na Kinshasa eza école de foot ezoforme bajoueur mais lelo komi koforme bajoueur ezoforme bandumba ujana ebongani école ya formation ya bambeyambeya na baujana bazoforme bandumba mais sans plus tarder nakotambwisa bamicro bokoyoka bandeko bakoloba bamama bayaya bapapa bakoloba to comprendre biso nyonso tuki ya ujana eza nini tozala mwa pibi moko mokie ndenge papa wemba penda beta seti na bomoko ya mboka toleka internaute www.bobokoyamboka 3W. Retour sur le plateau bino omoni ndenge na uti obalancer image ya mama talisi ntango bakola
babi ezalaki ke batu moto avandaka na ngambo oyo akokende kozwila mwasi na ngambo oyo mpo nini bayebaki bakaraktere ya ntango ya kala bato bakokola bien makambo bien makambo tu normal mais lelo eza su bongo te bapeti balala balamukaka nde kishasa ezaka systeme bolali balamuki lipe komi na 500 300 bapeti mpe balamuka po babimisa bor bambeyambeya toloba te soki osona lobi mabe nanga eza api bolukelanga kasho nayebi te ntina te motu na makolo te nde bokangenga l'autre fois na ezo mais nabimaki naobeta système ya conjoncture emema bana na kimbeyambeya soki oza na 11 ans mwana aza 11 ans 12 ans boyebisanga ta bino moko mpena bato bolandaka na Canada na Suède na nganda lomombo wana place na village lomombo pardon bolandanga na village lomombo bolandanga partout na Château Rouge mabe nanga ezaka wapi songo ba vérité boye bapeti batambolaka mabele polele mutakala et puis kutu bongo te esuka bongo te et puis bakoma na système akolataka moi jipi moi aya mukuse mipende koma malili ya kosakana te bamere na biso akala mpo mona ata singa soutien eza dégâts singa soutien mame mwana na pasi mais koma awa meme ofuti na mbongo te singa soutien etalama emonana kuta ofele na mutakala sikoso bi mutakala boye conjoncture ya mboka ya mabe bapeti bakosalaki ndumba bokanga botyanga la kasho ay bokanga na obima bakanga balemba babete babaya baprofite na occasion po speed déjà mati kanda ndenge matange mati bamba boyongo etinanga nalamba fufu nanga nalia mpe nga moko nazalaka na kanda papa oyo babanda kenda bokeba naorapele bana oyo baolanda biso na bandako bapara mpe oyo baolanda biso na bandako na Kinshasa lokola na poto soki ozoya Kinshasa système mosusu ekomi baobenga bango baléopard léopard cela veut dire mutu oyo asali vi kala asali vi tebele bafie omoko bafie mikolo babote na bandako wana babenga bango baléopard c'est-à-dire vitesse ou technologie ya 21e siècle eyeli mpena nde bambeyambeya bazokombattre sikoyo ya mikolo ale bapetye na baujana wana bapesi bayaya na biso babotabote na bandako 3-4 bana 2 oyo babalaka te bazwi babambi bango kombo oyo léopard so batambolaka mabele polele bazwi bayaya na bango babotabote na bandako babi baléopard so bango nde baujana epuis ujana ya pamba te bakisela bango na likolo wana tya mbeyambeya so mabe na ngai elaka wapi ntango babaka bavérité boye mpona bato baye sikoyo oyo bolanda biso na 3w bomoko ya mboka.com na concert bino bosabone mpo babiloko ya boye ezalaka pa biso nil par ailleurs bawana mikie na bomonaka wana bakopiaka nde biso mpo nde masolo evanda idéologie kitoko mpo ya bos nanga Patrick Momo kata bango fumbwa catastrophe mbeyambeya yango nazobetela sete lelo catastrophe mbeyambeya naobeta lisolo nasuki kaka wana te nakobalanse lisusu élément moko ya koko moko ya kala mpe alobaki na micro na biso boyoka koko oyo aoexplike ntango bazalaka sera bamobutu bakasavubu balumumba baflama tant flama depuis colonisation tina époque ya papa na biso mobutu aopesa siko comportement ya bagene fille ndenge ezalaki omona bakomona basystème atelisika makolo mutu abosaniki ya mutu wana mpe eza ya ye ya telisika na sie koto makolo sikotanga telisi makolo wana siko bapapa na biso mpe oyo omonaka oyo aza deja fatigue maolanda mwana bato mama ndenge otye na ndako wana koki te papa olandaka mwana bato amukie mbeyambeya oyo akufele likolo ekomi oyo mpe akufa likolo ya scène po pema tellement leki vitesse à jeu père akufa likolo ya scène pamba po okato pika likolo ya scène naloba te kini makambo yango bapapa molere alobaka kini makambo vraiment na profite suna pesaka bambote na bavie na bapere na biso tu balingaka biso bato tu oyo bakompanaka biso naopesa bino mbote na Canada et puis naorapele bandeko tu ya Suède bosabone massivement kaka ndenge ezalaka
www.mokamboka.com, site les plus populaires d'Afrique, site les plus populaires et les plus suivis de l'Afrique centrale. So bongo samo kino pangale mna lobara. Alors mama ujana bayoki déjà. Ba pecha mitakala mabele polele. Na balance image ya maman oyo. Donc à degré maman aoka ba regret pour la caractère ya bana. Na balance ngo. Dans un moment élément oyo, on se retrouve tout juste après. Tous les gars. L'autre. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. C'est maman. Mbote papa. Ngai ndeko Doris bongo yo mama nani? Nga mama Kingudi. Mama Kingudi toye otala yo awa. Tolinga to solano muke par rapport à bana biso abasi to ba koko na bino oyo ba biso tozo botela bino ba komi na ba caractère mo bazo benga ba mikolo ba ujana. Ujana c'est-à-dire abiba na 11 ans bazo zo papa ba 60 ans, 70 ans, 50 ans bazo kipete. Est-ce que na tango na bino peza kaka ndengo la po ba bito zo copier ka makabakala. Na tango na biso lokwa nezalaka te. Ekumika na tango lelo. Eza tango lumumba, eza tango chombe, eza tango kasafufu. Lokwa ezalaka te. Ata kumbutu ezalaki te. Oya sikoyo eleki. Siko bana baza kulishaisa zo mona mboka ya bango. Tabiso moto za comprendre te. Mwana mukaza ubima na mkolo asina yete. Biso biloko ne salamaka te. Mama za kubima na wesa za kusukula akusona le kubanga. Elamba na tolo. Elele kuma kama elamba mkuse boyi kama sibe mkuse boyi kama na eloko boyi atie kenzo basuki na bango ekumi na ndenge na bango. Kotobala kama toyi. Na tango na biso biloko na ntoka ezalaka te tina le tokuma mikolo. Tosa comprendre te na mukili yango ekumi boyi elakisi ni. Balobi bana ngo babomi ko copier makamba mindele oya biso moko batu mwindu babosana. Wana ezali na mboka eza mboka te ezali kama makamoko makanisa bango moko bana. Obazana yango ndeli batikela biso biloko te. So ndeli batikela biso biloko ne di tosana yango te. Ndeli azaka logique et logique ezali susu te. Mwana ko banga baboti te. Mobote ko banga bana te. Siko eza normal. Eza faute. Moi conseil na moi bana na ba osala biloko na conseil nyoko pesa bango na ba caractère wana. Moi conseil pour na bana. Na conseil to pesa ka bango na modèle bino zo ko memna mboka biso to memaka bongo te. Oye bino siko eleki. Bana siko zo sira biso réponse zo to bango sote vi na ngai. Sote vi na ngai de laksi etari yote. Etari ngai moko. Tanga no ko e dibulu, ese dibulu ngana usala. E usala pasi ya ngai. To zo mona una bandako. To suba charge ya bakoko biso to botela na bandako ba mama te. Merci maman. L'autre. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Maman ucho loba, maman azaba maman la biso ba kutu nga maman te nga lo benge koko. Maman zoko déplorer na système abano ba tambola mabele polele. Sebo kanga je m'en fous. Ba petit ba tambola mabele polele mitakala ba benga ba ujala nga sona loba te. Na loba te bo kote nga ba complot ba makopa bo kangisa nga bo kangisa nga l'autre fois na kote caché mais na bimi ba kanga ba beta ba lemba. Si on a évité comportement au bana ba me eya po anini tata za musala te mwana bimaka ye moko ana 14 15 a omile sa ja ye moko aluka bilamba bona ne ye moko siko mwana boy yona lo mobe bola ne lema moko be papa moko lo banini kena atana conseiller mwana nga yoka na ete po alata ye moko konjoti ya mabe sona lo ba te ou jene de football formé ba joueur. Pour le moment de to solanga bino ou jene de formé ba ndumba ba tchel ya 14 ans, 11 ans, 12 ans. Aoli na papa 60 ans, maman batateki ba makala ne tcha lembi aya lambeli papa fufu aleli bu me vimbi ale mbangu le formé na bana na ba 11 ans. Oko deli ko la scène. Pe matelme ko le ka vitesse pe ko kufa li ko la scène. Ne vena nga kenda bino boye bito beta masolo ma trote via kenda ndengo wana. Mais est-ce que to tika no ba ujana na simba pena sikoyo place ba léopard na simba sko ba léopard. Ba léopard baza banani. Sur internet ne lo ba kaka poto bozaka na retera makambele kana Kinshasa. Kinshasa so to lali to lamuri mambe boti. To lali to lamuri mambe boti.
siko to ebotaki léopard eboti ujana siko na ina beta sete pona bana léopard ba léopard na la baki léopard eza nyama oyo azaka na zamba za très sauvage aza ba tâche ka système langue locale lingala ne to bengaka wana léopard mais lelo léopard ngo ebongo ba biki non léopard eza bandeko basi o bakola babota ozo comprendre bandeko basi babota bavandaka na bafoyer na bango 4-5 bana ya musu 3 atekaka te eloko tava na palin wana babenga bango baléopard so bapeti wana baujana balobi ke non bango fo basedele bango bransa vie mpo bango nde baza fatigue basala trop bango tellement mabele eza ya kotelema baujana baléopard deja lemba chaussette ndenge avile biso madilo ayemba mabele nange ekoma chaussette siko ata bino moko mpena mabe nanga soki eza naloba mpena baréalité bapoint essentiel mais baléopard mpena balobaki mpena trop mpena te mais lelo tosimbika mingi baujana baléopard l'autre fois to semaine prochaine bokozwa mpe baléopard mais narapeleka léopard aza moto aboti mais azalaka na palin na bango 3-4 bana m sur 2 ujana bapetio mabele etelema bagene ba 11 ans ba 12 ans ba 13 ans vitesse ekosakana te et puis bokanga eloko moko bosouligne yango mpena baza kotélécharge application mo baobenga tumba soutien mabele polele mutakala pa en plus et puis soki alati bongo et puis lama ofezaka transparent ale bapapa nomonaka wana basalaka na banini oyo na banini oyo oyo soki asomba ketch ne ya $2500 mpo na bana batabebisaka sida mpe pai peti akoyo atandi batandi ye mpe makambo evide siko mabeni nga alobi wana siko bokangiselanga mpena nini siko soki otali mpena bien bokangiselanga nini mpo na beti mpena neti se te babiloko bemataka mafuta emataka mafuta vraiment eyesaka mpasi na mawa ata naoloba boye biso tu twana bafamille twana bandeko twana bacousine nga moko pene aza boye na pene ye moko oyebela kaka basala ngo boye pa ndeko na nga mwasi esanga bien te esoko oluka ngo kangisanga yo nde oyeba nga nayebela ngo eloko moko te mpo ngai soki bakangi na bimaka babete balemba balanselanga su image moko bena songa su na régie bobalanse image ya ndeko na biso mobali moko alobaki wana awuti oloba wana aza mwa pembe boye mwa bogare ye pa déploré na système ya baujana tozona image na ye on se retrouve tout juste après ciao toleka Boboko ya Boka 3W. Mote papa. Mote papa. Ngai ndeko Doris bongo yo. Ngai komona nga papa Carole Mwemba. Papa Carole Mwemba to ekotala awa nesika na ya musala olimisa biso pona dérangement. Papa Carole na ebité est-ce que ba faire ujana o ba benga ba ujana na ebité so ozo kango. Nazo kango nazanga te sasa na ozanga oyo ko yeba ngote. Mais affaire ujana ngo meka ko éclaircir biso mo mukie kaka nanu et puis to sauter na makambo mususu. Ujana seno bango baza bano ya mikio bazo mata sikoyo alors abengi mama ujana vie comportement na bango elateli accoutrement na bango na misala basala katang bakendaka na babar nde yango wana basirunome bango ba ujana. Mais papa nde toujours comme makambo ba ujana ngo na habité. Est-ce que vous avez un conseil mon copé sa banane pendant 13 ans, 11 ans, 12 ans abimina muta 60 ans et puis n'habite moi conseil ka copé ça non na bana wana o ba olando na minute na ba parents o pe ba otala yo baza pe na bana bango amike. Bon à l'heure qu'il est conseil ba ko copé ça mais vous allez passer pour balandango vu la conjoncture actuelle et comme il passe. Vous imaginez au fin de vous avez mon il y a 13 ans 14 ans tata zo sombele lipate et lambate ninité mais moi na wana l'option va changer comme ujana faute ya nani faute ya ba parents oui l'état peut azana part ya responsabilité na ye pona nini misala ezate salaire ya solo ezate ya mona moni nyon surtout baby c'est dit à ça. Merci papa. OK merci. Un autre 3W Boboko ya Boka 3W. Merci la bande bolandi élément na bi que celle ba musu mabe ba musu ba sepelité
so sepeli te babiloko beso toloba te bato bakoyeba te badefo nini totambola nango babiloko mosusu fo toloba yango naoloba boye te kaka mpona kritike nani o nafinga nani ngaa kuna te epuis ngai nalobaka mpo nini souci ya population bomona bino mo conjoncture ndenge emema bana ane na 11 aosalaki ndumba na efomi ero so toke na kapelaka na minitio eyindi ya kosakana te na bloki kutu balongola bilamba to poye na 2 heures eyindi 23 heures bana baotana mpena tolo polele me na okenda bino ebelebele te tv ezaka mbongo tv ezaka mbongo me bao nyonso botala eloko oyo soko na mwana obende matoi owapela bandeko na yo oza mama zwa mpe pardon ki mama asala mpe mpo na bana o bandeko basi oyo mpe boboti baobenga bino baliopard eya nango gravité ekufeli te eya makambo ti bao babotaka te bamonaka mpasi me yo oboti kadri kaka bana wana yo moko oyebi ndenge ezalaka à la longue toyebi eloko oyo bafuta o te mais naoka place bandeko bozolanda biso na 3w bomoka mboka.com s'abonner vraiment massivement parce que babiloko boye ezalaka epa ya biso na profite apesa bato tu balingaka nga na balingaka nga tape bino mbote na poto tout comme mpe awa banapesi bino mbote na profite mpe napesi mare na kijalik na France mbote moi du Charlotte depuis Canada mare ya Jason naolela kaka bakode yango mpe bolobaki eya te mpo nga na panzaka ntina tv naopanza naoleka mbala moko na profite mpe bibliothèque internationale vie nanga Jean Ndombele bayaki angola nga mpe naoya kande nakendaki kande mpe naoya lisu na nkro oboya olinga naoya Luanda na ovivre yango wata kendaki na tikelaki zoba waka bongo mpa kenda na tikala me yo ka bongo nga na yo okangisa ngai okotanga mpena kasho nayebi te depuis kalobaka ozaka ndundu mundele to nani nayebi te mponga mola apembe na tielo mpena verité yo apembe acoko ka bongo zwa ja place na nga na tobebana boye place okutana nga lofarafara tobebana okangisa ngai me mpona okabola nga na bino balancer bino déjà baimage apa tokabwana me na profite apesa badédicace na remercier bandeko tout oyo bobengaki nga bokomeyanga bamessage baremarke makambo ebelebele napesi bino merci toza bato ere moko mpe tobebisaka ere mosusu mpe tobongisaka merci na baconseil donc na profite apesa vie nanga Juma Muna mokonzi ya Afrique du Sud na kati ya Cape Town wana aza mokonzi ya petit tout ya mombele bayaka Cape Town ye moto akadraka bango na pesi mboto marque jalik na bosanité moi du Charlotte depuis Canada na pesi be vina joie ndombele bandeko tout bolinga ngai batu on a boa ki yote komaka nde bokomaka la prochaine émission na boa bino pe na ngai na bino sikoyo ka ndenge bolobaka ye songi ye munoko te na parler plan za calme pe na ngai na bino sikoyo. Merci na papier fo na caméra eza kolenga raté maboka très bien atana obaki na Ibrahim ozala mbanda mais papier fo mariage kufaka te tozonga libiso ya tete swani musale panzala kaka nzela ezokende honorable Zakaye Barabas mopanzi nzela les vieux panza les vieux kata les vieux kota na pesi mbote bandeko tout ya lingala facile na bosani bino te pona ngai na bino sikoyo na panzani. Ela kaka pona ulanda babisiti ya kaka moko elengi ya kano elengi kitoko bomoko ya mboka babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki bana matadi bana bandundu Équateur kobulantaka bomoko ya mboka ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka landa bomoko ya mboka elengi kano